Et c'est un toninga au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolo belamboka Congo na yango bande ko balanda émission tolo belamboka Congo la pesi bino mbote sikanyo so ezwami bino etika etekimi nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner na biso ya Océan du Congo. Bon continuer ko s'abonner massivement beaucoup za la cadicité. En tout cas vous s'abonner na chaîne de la Libération beaucoup za la cadicité. Matondo pe na bino bato bo laika ka émission bo partage ka uchara ba suggestion ba jamais vous allez kolanda yango du début jusqu'à la fin pe ba commentaire na bino pour la contribution ya Libération tikanzambe ya lola apambola bino. Merci encore une fois la Juka M number 1 océan de la presse congolaise, mokonzi océan de la presse des États-Unis d'Amérique. Merci namana nanga des États-Unis. Oh mokonzi d'Angleterre s'il vous plaît, mokonzi nanga d'Angleterre. Merci encore une fois l'équipe pour la télé des États-Unis d'Amérique et merci namana nanga des États-Unis d'Amérique pe kunjana nanga. Merci Nanita Babe Ifoku Yomoto mama Jawa assalamu alaikum la ba musulman nanga pe ba mama ya moto mojali mozima mite pe mama ya fondation Océan du Congo tozawana ba action na banzela mikomizeli koya toko sala yango kaka nzambe apprêter biso encore vie. Merci pe na bino banso ba kongomani na musala makasi tozali ko sala vraiment atako basani e kobeta kasi tozali bobele na likambo moko bande ko balandi awa ezali siko to analysaka ensemble ezali siko to salaka éveil patriotique ezali siko to conscientisaka ezali siko to sensibilisaka ezali siko to zali kolongola moto kati la bolema po ete moto azwa pole la kati la ye akata tina ya likambo la ye pambate mobeko likonzi epesi biso l'article 24 kosala mosala ata ko bakopimela biso liberté d'expression bande ko balandi to analyser maye makoleka na mokolo mwalelo na République démocratique du Congo et c'est ozalaka nga pambate na ba commentaire wala ndezalaka échange ya biso na bino ndeko oya sengaki numéro na banzela ba émission moleki na pesi numéro na lobi bongo toza plus 243 89 91 340 33 soki obziwana okozwa Kabouya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne directement au Kozwa Océan de la presse congolaise au Kozwa Bandeko Baïke na numéro anape au Kozwa Océan de la presse congolaise pour être tout solo la makamatali mboka kasi Bandeko Bangai tout solo la maimatali Congo ya solo ba menace ya solo kufa ya solo makambo kasi Bandeko Banga Congo babiso et alimala moté. Procès Rossi Mukendi. Ande ko to analyser là. Procès à Rossi le quoi santé za ki malamu te. Et ki moko malobi na zo ki tango te me kasi to ko bilili pour le hôtel Sabino Lolenge le kaki. Bande ko nanga. Bato bakititi ne Congo Donc tango Rossi akufa ki bespère. Bakita kité. La police intervention bato batalaka makambo matali bisika moto soka kufi baye kotala kosala étude ya lié baye kosala statistique ndenge ni ezalaki bato bakitaka teta on Rossi akufaka ba crime ya bana wana o babokaka la crimogène na ba police ya bana biyiki ya ba bébé bakufaki kokima na ba okoluka intervention na ba maman musu bakufaki na sima l'état congolais ebi likamala te bazonga ki lisusu na police scientifique pour yokele ko sala enquête na ecclésia bandeko état de droit boluka kombo mususu procès wana na éviter Rossi Mukendi, les peuples gagneront toujours. Procès na ezongaki. Nini oyo ko salama. Pour être en basala ki liboso, on suppose que ba condamna ki Karine. Pour ba tchaye na prison na ba ko na andone. C'est quoi procès oyo ezongi. Basali appel. Nini linge bima lisusu. Lobi tolo bokula Karine Rosane libanda mais Rossi bana ba perdre yango nazo bala ba congolais esengeli na biso
To sala makasi po milimo mi bandeko babiso bipema na kimia. To rendre bango justice ya malonga pambate. Ngale ebi la période ya Mosé Laurent Désiré Kabila, si je ne me trompe pas. Ba foga ba papa na ba utaka na bataillon de tigre. Ba utaka na bataillon tigre na Angola. Ba yebi bataillon tigre na Angola. Ebele pe bazali monsieur pe bakoma na mai colonel papier bo eta ça comme général. Ba utaka na bataillon tigre. Ba bombaka ba foga na esiko ezalaka na circo pour basala mabe. Bango na banze ko oza tant bazaki état de guerre kuna na likolo kuna erola Kabila ko salaka mose mabe bazaka na bwende si je me trompe pas. Foga zonga ba bomba na circo. Pasi bezalaki discipline moko à côté ya bato parce que la temps Mosé Laurent Désiré Kabila biso ko tout la makolo ezalaki te tikilo lelo na base to tout la ka makolo te parce que impolitesse wana yaki na ba discipline na ye paka to zwaka pela lire wana ozomona ke mutu moko soki biso koki akiti tikilo lelo la base système ko tout la makolo moi sina mobile ya moto na nani bibelo biko tout la ezali souté pour ani Mosé Laurent Désiré Kabila mais dictature oyo baye ko imposer biso ya lelo ya mabe ezate pour même mutu la malamu mais plutôt pour nuire peuple congolais ko informer bino bandeko na ngai ali mosalo esengeli na sala et ali devoir ne bono bakalo kota il fallait to analyser bandeko na ngai lelo procès kondonga ba avocat bakoya po ba défendre nini po morosi akufa. Oui, il faut tout sambisa mais tout sambisa liboso te ya lelo ezali po ba libérer mais molimo mwa rosi nani akovenger ka rosi nani akovenger Kapangala nani akovenger Lumumba nani akovenger Simon Kimbangu nani akovenger bandeko na biso bayike ba o bakufi awa ba Mamadou Ndala nani akovenger bato bayike o bakufi na Congo ba disparition bato bakufi bana mikolo ba mama nani akovenger bango soki tozali ko sala analyse ya malonga te po to longola bombo épisode procès Rossi et Bandi. Donc ba calculer ka ba Congo manya batali na ngonga o eloko ni to ko sala bango pa to betala eloko mombo bato leso balandi ko bande ko nanga to analyser makamba mboka lelo ndenge na ko yebisa bino be confession religieuse mbutu bango ba religieux bato basambelaka bato abonzambe epala bango milimo ekitaka po ete nzamba alobelaka be bato me na kati la bango nzamba azokoka koyebisa bango te ke nani esengeli atelema na seni na bango wana ndenge toza boye baona ngambo baona ngambo moto akoyoka azali te ti deni kaka akobima mpona nini toza kosala débat oyo tolingi te tozwa compromis il faut système moko ya imposer biso bayi catholique bayi kimbangiste bayi musulman bayi ba chrétien bango nyonso wana bali bobe na nzambe moko kasi nzambe ba bango akoyi kopesa bango solution te potanage boboye bisanga basambo wana na Congo esalaka musani to analyser ba ndeko ba église wana bino bozo mona bakambi ya ba église ya minene batemi mais po bazwa solution ya seni bazu yango te pendant combien de temps ba opesaka bango ka 2 jours ba bengi bango boye balekani boye bakoti boye bake mission boye mais bango wana bateyaka liloba ya nzambe bakoteya malako bakolakisa bana bakoprophétiser bakobimisa bademona mais mpona likambo ya Congo bakoki kozwa mutu malamu te bayokani te bato babongo baeklese ya Congo ezosala nini soki bokomprendre balobi nzete na nzete bakoyeba yango na mbuma
c'est que mbuma ya bayi ecclesia oyo eza na Congo ezali mbuma ya lokuta boni bato bakosambela nzambe moko me bayokani te mpo babimisa moto atelema mpo bapondami ya malamu asama na ekolo kasi sikoyo tokorecourir epa banani moto soki akoki na likambo te akimaka na eklesia mpo yebi ete na eklesia kuna malako manzako babali bakopesa kimia liboto mais soki eklesia ezwi solution te cela veut dire Dieu a échoué sikoyo bato bakokima wapi bato wana bayokani te o poche mibale baboyi poche misato bandimi poche mine eloko nini ekotisi bango na mopoto wana eyali bongo kaniaka misolo gouvernement ya cope rétro commission ekoti na kati ya mitula bango basi balia $50,000 mbongo wana ekakemi bango moye bayokana eyali te siko bonzambe na bango ezali wapi botala toza censé ya koboma baeklesi esengeli baeklezia na yi Congo existe te parce que banzambe oyo bayela bato ya lokuta koma bino bokosambela nzambe moko koma bokosimba buku moko kasi batie bino lisanga mpona koloba ete oyo bali bato ya nzambe epai na bango ezali bobele sembo kasi bato ya nzambe wana bakoyokana te lokuta na lokuta ni bolamu na katolike ni na bakimbangiste ni na bamusulman ni na bachrétien ni na baprotestant donc bango tu wana bemibi baye na Congo mpona kodestabilize batongi bamagablo ya bango mpo batiaka bandimi bakomande bibuteli bya bango liloba ya malonge yali te bapesaka mbongo mpo na Congo bakoki te 5 ans esalaka nini na Congo tokoluka olenga nkoi totune na bato ne mosala bango ezalaka nini na Congo désordre mpo balia mbongo bango bayelaka ntango likambo ezali fils mukoko bakowela kuna ayeba kati likambo mbongo ebimi fils ezwa bato bazwi wayi ye mpe azongi nango na poche nde Congo tozotika etambola boye siko likambo wana ya seni ekobloke biso plutôt ekozwa siècle mobimba beseni dépolitisé beseni politisé beseni dépolitisé beseni politisé seni dépolitisé ezwi biso siècle likolo ya seni bato bakokufa bato bakolia te loturiki yali te mai yali te dola komata bitiolobi yali te me bakangi biso siko bakomi peuple seni o tata ya peuple azalaka ministre te aka député te mosusu bana babota bati bakufa na famille bao bala député te bala ministre te bala nini te me bakotisa na mutu seni wana ekotelela nini siko on a tra ekufa waye balobela ngoya te 150 to 200 mois impayé bato misu baemploye ti bambongo na bango lelo balanda lokwa nyongo bakoka te basala mabele misu bakosala ba AVC CA impayement soki tokei na bango mosu ezalaka ba RZAI bato wana tiki yo lelo société kufa bafuta bango te baentreprise eza te bezobimaka ba DGA ba DGDGI ba DGDGRA ba DGD okoyoka ndenge ekokendaka be wana bakokreaka baentreprise ba DGRK bikreya mpo basutiraka mbongo mpo basutiraka mbongo me baentreprise oyo ezalaka ya malonga ekufa lelo Congo focalisé na seni oyo ya théâtre na banto ya basambo oyo ya théâtre sikoyo Congo yango wana bloke lelo mpo ya nini bango kuna baboyi baoyo baboyi kuna mpe na ngambo ya mboso alobi ngai na telemi nakoluka sikoyo modele nini nasala gouvernement mpe asami ete sikoyo Congo eke wapi me Congo ekangami na bato moko boye oyo balingi systeme esila te Congo bloqué na nombre ya bato oyo balingi basakana sikoyo na tout un peuple plus de 100 millions d'habitants kofre bango kaka na seni dossier seni
ba confession religieuse nzambe komi na munoko yango partout boyokani yali te moyo to avancé eza te 2021 tokomi na 2022 bakoyokana te tokomi na 2023 bakoyokana te tokomi na 2024 bakoyokana te tokomi na 2025 donc comment kotambola sikoyo selon bato oyo bakangi Congo et peuple batie na rythme wana bataye peuple na image na bango basali peuple azala moto nyama plus que nyama ndenge eloba ye moko Fachi Beton peuple la tournée regarde vers bino basouffra oyo biso na bino batozo nyokwama on libère pas un peuple seni wana bino bokozwela ngo eloko te soki bino bolingi bapesa bino forme bokokufa babola ndenge eloba Mzee Laurent Désiré Kabila bokoyoka esengo te maboko na bino be na seti bakotufela bino nyai na maboko mpo loboko eleka kosengeka la valeur te liboko kongole kobele katelanga pesanga pusanga pesanga lebeta bano olalaka na tindika oliaka na pesanga otelemaka na pusa kuna ba terme parce que bazo comprendre que yo ti lelo tikata bafingaka biso po bilala nde bakongole tolalaka na bandaka batatala bamama ya biso so bato baye kofilmaka biso na butu catastrophe mais mutu wana lamuki na ntongo azotrouve yango normal abi nzambe mutu alingi nazala boye luvunu yo bando babota bino tu bokobota bana be wana bokolalaka be wana moko abima te moko asala avancement te lopango ya chambre moko na salon boza 200 mais bozo koko revendiquer badroit te me bowelaka fufu naloba te lokwa nkane ekami bokecho alobi o peuple ya modele nini oyo bokulaka losako te boni bakamwaka biso toa babelole boye pourquoi parce que les politiciens bataillent peuple politicien alingi peuple se libéré te politicien pesi peuple forme alobi yo telema aanga de liboso olie peuple apesa politicien forme yango amoni biso baolinga biso te po biso tozoya mpo les politiciens bazwa forme na nga enonga nazwa forme na bango parce que forme na bango eza ya distraction ya komema peuple na lolenge na bango alors moi je dis non c'est pour cela naza mal vie parce qu'on ne peut pas accepter peuple aza souffrant peuple azo nyokwama akimi na kati ecclesia tala bato ecclesia ndenge bakomi na bango mibi balingi te basala likambo ya malonga o soki tosali boye ekozala catastrophe makila ekotanga luvunu makila nini obobatela te tanga makila etangaka du jour au jour nzala minyoko pasi ya makila ekotanga te moto akufila nzala botorture bato bongo bokosaka bolingi makila etanga te bible nini ya bino makila etanga te soki yesu a été crucifié makila na ye de fait sauvé il faut makila etanga pour l'indépendance il n'y a pas de succès sans sacrifice bozomema peuple wana na lokuta mpo bino bozala babénéficiaire peuple atelemi statue azoyeba eloko ya kosala te parce que bokangi ye lobi na ntongo bokeba eklesia mokonzi azala na bino azala mpe na yo mokonzi yango mpe azala na bino mokonzi ya bino bakokobimisa te bao kuna bakia tata si movuluzie lokuta bobimisa quelque chose de bon bokangi mboka bino bayebata bansambo bao boprotesta soki contre eloko nini lokuta mibi mpo bamonaki kote oyo bapesi mwa lo ekoki bino te toza baprotestant par rapport à quoi bato ya miyibi bino mpe bamusulman kaka bikila toliaka ngulu te maome te mais bobimisa quelque chose de bon bovandi wana depuis bokangi mboka na système ya miyibi boliaka mbongo il faut chasser tous les l'église awa na Congo bozoya kolalisa bato bokelaka bavacance na poto tomonaka mpe biteya te ya bino wana boteyaka te botondisa biso baprofesseur mboka elemeli yo moto akobala ndeni mboka elemeli yo moto akozala malamu ndeni lokuta na biteya bino lokuta osimbi bible me bokotangela biso makambo mosusu oyo elongo bani te peuple wana mpe loko azaka mondima bere te yeka amen tala bapaster yango kuna tala lolenge bakosala mboka tala lolenge alors bapoliticien mpe bakoti na système wana nous voulons saigner ezala dépolitiser nous voulons saigner ezala ya wapi c'est
politiser depuis Congo ezala Congo. Depuis tozala la Zaïre. C'est nous ezala bobele politiser. Mobutu a voté et moko voté vert. Attends, mais c'est ton voté qui Mobutu te. Mais tu vois que l'élection a voté vert. Mobutu a dit la diversaire. Kabila y a 4 fois Koukao. C'est Nyango Boluka qui a remokone. Non! Peuple fungola miso, peuple lali trop. Peuple longwana bolema, telema, bunda etumba pona bomo inayo mozwa kimia. To boycotté makambo etali seni, to boycotté makambo na bango élection, to telema, to sala soulèvement, to chasser bango tout. Balongba la Congo, to pesa bango place mosusu. Alors to tonga Congo ya sika, to luka ba vrai batu, o to kotia bango po bakamba mboka. Comment je koka ko boto la batote? Yozo c'est la nanya ça le changement ya makambo parce que ti lobi la tongo, bogola la pongi la seni. Et ba kosili sa bato likola seni. Na sima nango c'est toujours Kabila mutako triompher la Kagame. Parce que Félix a n'est pas ça, le système à Félix, c'est un système d'occupation. À ça qu'on comprend les barres, ils sont peuple, tout continue la manière où la Toganga, jusqu'au preuve du contraire, bah, il y a au Canada, c'est qu'on n'a pas ça, bah, on s'en gagne l'autre, ça les forcité pour bah, on va bimisa quelque chose. Tous on comprend les que bateau, on est sur la carte système. Bon, on comprend les que confession religieuse, on a la carte système. Confession religieuse, on va te le coûter. Baza na kacha system baza kolia mbongo bandana ba mbongo tikuna na se biso nde poto changeaka babecha mbongo tokoti totomboki bazo sala biso zoba po bayebi ke toali zoba yango bango pe bakoma ko zoba biso po bayebi ke soki tosali boye peuple congolais azaka motema mawa akokotela bobecha mbongo poani ambongo tanga lobaki soki jeep bila botula keta mbongo so jeep. Pourquoi tu as changé si facile? Pourquoi tu as saccagé si facile? Aujourd'hui, rien ne va. Confession religieuse et veut au karaté. Mboso pa lobi, soki bo umeli, ngape la umeli. Lobi telo boko la soko intimider bango. Ngala ko cha mutulanga. Ale moni ba telemi, chaka. Peuple lobi ba salam sala, peuple congolais longwala bolema. Peuple telema. Osala na yo pozwa kwanga na yo moto ya zoba bapesa ka kwanga ya pamba pozangelo ka kolela yango totelema sikoyo seni bango kula bazoyo kalate peuple ozobongisa nini po yo telema peuple maintenant ngala zo tourner regard vers yo ah bandeko zanga to analyser bakambo yo to bimisa fruit digne ya repentance pour te libérer Congo to tala makamba Congo la lisute to lali pongi. Moi je vous dis to rokende boye ti 2023 soki boyo kelinga ite eloko moko ko sala mate parce que tout le monde dans la carte système et aux États-Unis d'Amérique mais soki bobeki ka ko sala ngata confiance moke. Il y a deux côtés dans ma projet, on a ça dans la idée. Mais qu'on a tout qu'on soit valeur. Congo ba obanga. Mais sans quitter, l'itengu 2023. Na 2023, boya to sa consensus, on va te parler en français. Boya to sa dialogue. Boya to sa la makamoussous. Allez, va tout va plonger la carte. Oh non, on ne peut pas laisser chaises vides. Donc ça la politique à boyete. Biso se seigneur to côté la carte à basso. Tegeme ennemi d'hier, il est devenu mon ami d'aujourd'hui à cause pour Bakisabilo Batamael. Yango ne to cause na Congo. Na yaki ka ko fungola liso, na yaki to analyser, na pesi yanga ba point, biso na bilo to sala. Est-ce que to tambola boy? To tambola litengo boy. Bilo bomoni système te. Bomoni te Congo continue sur la carte système. Est-ce que bilo bomoni tali biso boko ya mpembe ezali? Bande ko ngai to telema. Fongola mesu to sito la mokaki kotika na mbetu te kotika la ko révéler boso télévision te kotika la téléphone te telema simba eloko to bundela mboka
mboke kei bakomi tout le monde na système pe peuple tala yona ba embrasser la kata système ba tie la kata aquarium peuple azaka souffle ate ngana yeto buka aquarium wana anyama ba bima moto la motazo indépendance be o azala bato ya koyoka ayoka la motema ya kondimandi mapeto tchako na misala po ete Congo abiso et la telama yasinga matondo la kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur MSAP électrique. Merci la Pape Jet directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi Parabe Biso Babiso. Merci na Junolo so mon ami de tous les temps et son était na kankola bomeka yokulo fokuta kwa kala mbelongo. Merci la kila mais plus 49 bokilo le connaît femme pekato. Merci la plus 49 na Lacha bien et merci na Espagne na zone petit frère propre merci na bala mvuluzi ingeta tobunda pour la République démocratique du Congo. Merci la JKM le number 1 conseiller de la presse congolaise. Merci na Mamour d'Angola na mokiteno Florencia Matondo Bido pourquoi pas Sango Mokondi Parabe Misobanga Matondo et comme la bido banso tobenga na poete to sunga Congo et continue na rythme ya ba occupa système oeza système ya mabeto beta poke congolais azo makasi atelema a se soulever sinon te bandi ko ngai et le koya participer ma ko telema kasi bao bazangi kondima nde bako souffrir biso bana nzambe ta musa ko pumusa biso lokola aigle mais souci na ngezali totika la tela se totelema pour être toke to libérer kolo biso. Que Dieu vous bénisse. Bye.